Premièrement, la commune à Kisens, dans le quartier Mujinga, et puis vie à Mboula où est bandi Banda Boutou, et bandi justement na Tongo awa, na Tongo, des scandales et salami vraiment sur Tali na moi likolo wana babone, zeli wane bukani nyonso tungomba, nde kiti, et du coup à partir ya mir awa ya ndako oyo, les alakina famille, on peut dire famille puisque il y a eu 4 morts et 4 morts graves. Les matina na niveau ya hôpital nanu. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Krachou. yango ngonga ya kokende koteka nazomona kota kobimila te biloko nyonso ojake ekati na kokata terase banda babimisa biloko wana bayaka kolongola biso te ntango mbula ebeti babela wana ebloke lisusu terase kuna mai ekomi kobeta ezosala retour na biloko bato baloka te na ndako monene ebebi awa na bana mwaye te mai ekoti na kati ya congélateur bapato oyo nakenda koteka ero toza 9h nakobima aire ni nde nazodinda botala vi na ngai na moni tola lelo sane papa tolele na bakonzi ya mboka bazomona biso te nde tozopola boye lelo bana bakolala wa toza na komini toza na komine ya matete quartier pulu. Ça fait au moins combien de temps vous vivez cette situation? Banda mbula oyo ebandi nde balobaki okino bopete ntango babimisi bamabele nyonso wana balongolaka yango te nsima nde bamabele wana ezongi na baterase kuna na weza so basali bakubele nyonso wana mbula ebeti bakitisaka yango eyaka yango nde terase na biso ebloke mai ebandi kopesa na biso mbula oyo mobimba oyo toza na kimia te biloko topona na ero makinisi basi bakomi na weza bazoteka biso tokanami na bandako esika na tia likolo nakende koteka biloko eza te esika oyo nasi nasali mpe epela kobwakana nevero nakende kolambela ngo wana Tala ba diarrhée.
Salongo sake papa longange botela biso wana matoka osala eloko te dosele vraimen akolongola ye kolukaso mwana matete kwa konzima akozwa charge ya makambo asalongo na matete afrika kozala bien nakasa bandako avma toocola atuka namoni eloko ya koloba te mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi bakonzi no baosala eloko te sala gouvernement sika puka te bandeli tokotambola na Kinshasa oyo donc pasi ekalikola pasi. Ngana na lobita awa toza na quartier Fululu na Makete donc nzela ya terrasse oyo ebala na commune ya Makete bourgmestre ayebi yango tokende kuna même plus de 20 fois tobenga ye abongisa biso nzela oyo atokaka te bana quartier na meye kosala moye te. Honorable Debs, apesi-moi quelque chose. Honorable Debs, Malungeni, apesi-moi quelque chose. Alors, tout le monde il faut aide. Malungeni n'a pas bien à Moukou. Il y a. Qui ne veut pas que. Il était là qui ne veut pas que. Mais à Zoya. Alors, il faut que la main de côté de la dame. Tout le monde a la tête, tout le monde est noki. Donc, ça ne va pas. Il faut vivre. Il faut vivre dans la droite en côté. Il faut vivre dans mon côté. Il faut que bango ba bible pour me soke na biro na ye avanda na ye avanda ko ajaka ako ya tala ale akena ye kite zate autre bible ma mboko lokola Makete premier kota maibo Makete penza est-ce que mai kota vraiment ataglumo bakonzi bamoni ke bakoko sasa tubaya to mukatera sio tale kola kulundele bei edini na mai kulungo makarti mo mende edini kono to ko bende excellent bakonzi bo na bakonzi yo kukonza karto koloba te Allez quand même. ebandi na ntango bambulo ya makasi ezoya liboso ezalaki kala ndenge wana te matete sikoyo ekomi mpenza na ndenge ya kozala nango ndenge ezalaka te ekongami na 54 me lelo ndenge matete ekomi eza susu yango te eza kosenga mpenza baintervention ya makasi oyo ya makasi tomeki kosala baplaidoyer na biso epai nyonso te mais quelque bato bazosimba biso mpona mpona basalela biso misala oyo ezosimba kaka te yango tozosenga na ministre oyo aza charge na makambo oyo bakonzi azotala makambo oyo ya infrastructure baluka moyen ya kosala nyonso
oyo baya kosunga batete sino te batete nyonso ekozwi maete amusa abengi bino mpo ya ala kuna matete a tala touti kuna na venu na biso komona ndako ndenge ezali maete burgmestre oyo bakiela biso ala matete nayebi te so nakobenge komboni mpo na ngai nakobenga ata diare po asala mosala moko te tala ekole pulu a place bato minene babino a na ekole na tala lelo ekole ekomi moye te siko tosukaka burgmestre oyo aza eloko te na kati ya matete bolongola ye lokola bolongola burgmestre oyo esele tomonaki na zandu kuna bato bawololaki jatini ngolila pukapa ape bokolongolela biso burgmestre oyo te mosala na ye kozwa mbongo okomisaka vi ya bana na ye biso awa bandako ezindaka bakaya bandenge na ndenge yaka a tolembi papa kozala so solution mpona burgmestre oyo ya matete tabendi moto makasi Anzimi na ye. Tika kushaka kuna nini? Chef de quartier, mbula ramde bamir nde kweli bango non ba sute bo bakimi ba ne mte bare ba sute bo bango bakima po mbula ti mbula onda kusotsa bete boma te bo bomi nde on va petit maçon ti on va bon on grand maçon pour ba dépense c'est lolo ba ya tala libulu yango tango zela masa tanga bone ko tsina pale mba moko vraiment libulu mais en plus malala ki faut chambre chambre bana Zabaya banani bazawa banani ndio kazivane ce qu'on a pression. Mama ke banane. Mama bana wa kufu. Il y a du choc. On va éviter que c'est message aussi. Message aussi. Le monde bino besoin assister bandeko. Pas problème. Ni ne salami. Dans scandale moi salami awa toza premièrement na commune ya Kisenso. Na quartier Mujinga. Et puis vie ya mbula oyo bandi banda butu.
ti ebandi justement na tongo awa na tongo nde scandale esalami vraiment so otali na mwa likolo wana bavoisin zeli wana ebukani nyonso tungomba nde kiti ezwi coup à partir ya mir awa ya ndako oyo nde ezalaki na famille mobima, on peut dire famille puisque il y a eu 4 morts et 4 moko grave nde bamatina ye na niveau ya hôpital nanu mpona baintervenir ye non d'abord. Et puis mir wana ekobukani ebukani ezipi presque 3 personnes, 4 personnes et puis na mama pe lokola nde on a eu 3 morts, 4 morts en bref, et puis na maman azano maladie, bamatina non l'état non très rapidement. Mais quand même on a senti que la dame a un peu de respiration Zaina quand même dès on va intervenir. Elle est aussi enceinte, elle est enceinte aussi. Les ambas sont vraiment tu es que nous sommes le bien. Nous c'est la grande l'état. Aya parce que quand on est comme l'état. Nous c'est la l'état ya pour bazoyer pour zo tout ça nous enseigner tout ça là et compris na ba jeune to bimisi bana donc na sepenza likolo zelu et puis mabanga le sufu c'est un peu ça donc pas si on senga vraiment dans l'état na biso il faut vous mettre dans quoi côté na mapondo ayeban atambola raté même ça ta chef de rina et rapport to éviter ce que comme vraiment donc bah ça la penza il faut que tambola kana chaque quartier pour na éveiller habitants ceux qui bazar ndengeni donc c'est un peu ça un peu tout ça vraiment la tristesse donc il y a ma casse vraiment j'en ai marre par rapport à ça. Ok, merci. C'est la paix, c'est là. Komolanga Puyol. Ndeko Puyol, toza wapi? Ah, toza na commune ya Kisenso, justement quartier Mujinga. Bon, justement tu es na tongo mpona kosala intervention na libota moko na se. Ezalaki 6 esandi esalamaki wana papa basi mibale pardon babiki na 4 bana bao bakufaki. Mibale baza na hôpital, 4 baza kokufa awa. Bon, suite ya besandi oyo ezaki Égyptien au baya kosala ba prince likolo kuna koto hôpital d'état basala bateka sa minene bapesa ba niveau ba maiti na se koto place batu bazala basilisa à chaque fois comment soki mbule ezobeta ya makasi bata se koto nyonso baza na besandi ya makasi justement yo zomona oyo eza venir mne mais pour ça venir ezoyebana koto ya se bakoma koyamba mai ebele suite ya ba prince oyo basala sala kuna likolo basilisa ya mutu soko tali ndenge kute dagi avant na ndenge komi lelo ndeti baya ndeti ko boma milieu oyo yango moni libota wana ezu passe suite ya charge ya mai ebuka ngomba esede ya kokoya na ndako yango leta ata na makambo azo na suite ya terrasse ya sala ya munene na matota avenue matota basala terrasse ya munene bakanaliza mai teti na kalamu mai nesto soki komi mbule beti charge ya na bato baza kota sebo leta pina atala kaya bato koto bakanalisation bien basala te mbula soki beti ba mapango kobuka na ba accident pina za ebele bino bo mona tala ndenge place yo komezaka boete ezozo charge ya mai ebele koto Kisenso esuki kaka likolo te na sepe boye bato pe bazala mabote ebele za koto tala ba accident ya 4 morts na tongo oyo leta moko azwa charge atala makambo
eleki nzambe basi ezala kotala malamu soko oyo osalaki osala boyo te mpula elingi koyela bana te basi oyo ponkoto bandoki fizele sausi eza bakisa batonga bamalana na fati Boleh orang kasih rumah bayi di mana? Wifi na wifi kuna. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou.